Pour les athées, Maïza Malili. Tout le monde a raison. Ah, on a secteur. Son côté qu'on déclarer qu'on était que. En tout cas, vraiment, l'état de la vie solution dans l'omban. Tozo la surtout le col à caniveau exaté. Ce qui mboule les bandeli biso ah en tout cas. Mingadi de. Sans bangwa passi. Orienté biso. Parfois bakosala eloko moko ezangi kutu ata un cas ya kuteka. Ata un cas ya kopesa me bakopesa. Oyoka tokofuta ekoma kana banyongo. Mon Dieu. Banyongo. Mon Dieu. Donc vraiment ceux qui bazui aide moko boye okomona bakosala biso musala moko ezali pena même Seigneur a bénir donateur wana. Mon Dieu. So pena je vais lancer le message à monsieur l'ambassadeur de la jeunesse Adoyoué. Monsieur l'ambassadeur de la jeunesse, c'est une photo mon école oyo. Oui. Photo mon école oyo. Oui. Voilà, Adoyoué, ambassadeur de la jeunesse. Nous surtout ils ont engagement na yo. Oui, mais c'est l'ambassadeur nous so yali problème na yo. Il faut comprendre la tête. Mais biso awa tozaka aboyi. Total à Kinshasa, mboka na biso ndenge zo okendela. Papa, je vais te donner sengo. Ya te donner mon appart non. To la to la mari sambo te. To la ben sengo. A part peno pité ba koko so pena o CC examen no ba zo soin exact mais mbongo ebele po to za kata village. Ah village. To za village. To za na kata kinite. To za la village penza. Na mandat passé déjà o ezoki. Nga kutu ba député na kontaka ba on te poso ki ba ye ba zuika vana ya ke na ye. Na kontaka te ye moko l'état aza soin ya mboka na ye. Aza soin ya mboka na ye ba milliers mususu to kokate. Tozo kokate si tu biso na sangama ba to souffrir pendant okomona biloko to somi biloko po teka me biloko epoli na congélateur. Moyo teka vivre fait exacté. Courant penza courant eloko eza base courant na mai. Ce qui courant ezali mai eza na kimia be bobongisi libiso pe batera se to vani na biso ki Total à Kinshasa, mboka na biso ndenge zo okendela. De la za matapora nini? De la za matapora par rapport à nini? De la za komaka cher. Et ça bientôt bon ça mboka patata bon moko papa ça me passe na biso. Ah vous avez mis tout que les canons. Mais buka biso pona nini po bateki nzela mo mabele mabele. Mituke za ole kabo. Mituke za le kia wati ekiti et ke tout na se. OK. Mais siko ba chinois to ba koti ba sali terrasse o mai pen et le kakaboye. On ba sala moi petit terrasse mo ya muke. Pour mai kitaka ba bateki combien de temps et ça? Ba 3 ans de combien 4 ans. Donc il va 83 ans. Papa Guigui en tout cas. Papa Guigui Kwanza. Papa Guigui Kwanza, franchement, il y a les cris de larmes. Ce qui est au salon, le Seigneur va vous bénir. Bon, ngai nana ba moyete. Musika pe bazanga kotanga ya biente. Monsieur Guigui Kwanza. Monsieur Guigui Kwanza, vraiment votre bonne foi ndé ko sala biso sourire kotoyo. Tokozala malam. Donc to matandene le moto do escalier non donc esengeli peut-être tout ça là tout ça là moi contour Mbongo bafuta mwenza na sema ka 5000 francs congolais bafuta 5000 francs promoteur par mois. Ça 5000 francs par mois promoteur a telo qu'on a pour aider population normalement beaucoup en a combien des élèves? Plus de 150 élèves. Plus de 150. Vini 150 fois 5000. Une affaire de 750 000 francs. Bana batangi un mois au félé. Alors les personnes de bonne foi peuvent le faire, et logistique, école, et bâtiment, tout ça. 750 000 francs, c'est combien de dollars? 250 000 francs, c'est combien? Dans les 300 dollars au moins. Tochara 300 dollars. Salut, c'est bel et bien l'artiste et comédien Jean Molayi. J'habite à Paris et pour moi, Senwave va changer complètement la donne. Moi et ma famille habitons en France et souvent nous envoyons de l'argent en RDC, République démocratique du Congo. Avec Senwave, on peut envoyer au minimum 1 euro, ce qui me permet d'envoyer souvent des petites sommes à mes proches.
Et c'est super facile, je peux l'envoyer à la maison avec mon portable et sans frais. Alors, dès aujourd'hui, téléchargez l'application Sendwave et découvrez les transferts d'argent simples et sans frais. Grâce au code promo Congo Mokili, vous pouvez bénéficier de 10 € lors de votre premier envoi. Total à Kinshasa, Poto Botami na Kinshasa, Tozali ba natif ya Kinshasa. Total à Kinshasa, présenté par Nondi Premier. Total à Kinshasa, Mboka na biso ndenge zo okendela. Total à Kinshasa, na makambo nyoto etali ba kongomani. Total à Kinshasa, na éducation malamu otoko lango. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Mokili Télévision, Mbote Nabino, c'est encore le vôtre Nondi Premier, votre humble serviteur. Vous le savez très bien que Toyaka Lissusu auprès de vous et à chaque fois Toyaka, c'est parce qu'il y a des informations et voilà, na souci wana ya ko informer bino avec ces soucis de vous informer. Tokiti bien sûr na ngaliema na quartier, il y a Sangamamba, côté Ninango, bengi biso au plus vite possible. Ba problème, Sangamamba est un quartier moro munene, nandenge na eko découvrir, c'est une première fois na ya awa. Et mais na eko découvrir que le quartier moro ya munene, et puis Ngaliema est commune munene, est vraiment munene makasi. Et voilà, tikoyo ba problème ni nango oyo bana Sangamamba ba kutai nango ya o ba bengeli biso vraiment au plus vite possible. Et tant ngamoro na moni, je pense que bandeko ba mona na caméra parce que caméra za radio te, vraiment na keza secteur moko apparemment négligé. Mais to make un peu couper sa micro et pas ya ba maman na bandeko mususu, to nga koyeba souci ya bana Ngaliema ezala vraiment nul. Mais naza ngamo côté ezana ndeko moko bengisi ngai a plus vite possible azana asbel na bango ndeko vini mbote na ndeko vini mbote ndeko nondi bonne santé qui mezali ndeko vini expliquez biso en 2 mots vini azana Vini Kasongo nazali vice cordon ya asbel KZ20 auto evra beaucoup plus na ko sunga ba démunis ba veuve. 15h20. Oui. D'accord. Donc, il y a 2 minutes, maman va délaisser tout ça, banao, bazape orphelin, tout. Faudra le dire comme ça. Alors, ben si biso a raison ezani nango, elo ni nango monyo etindi biso photo ya ko lakisango na bakonzi ya mboka. Raison na ben si bino awa ezake pour que bomeka na nzela na bino ko lakisa na batu to na niveau likolo. Population au bazali na côté oyo bana ya Sangamamba ba mama ya Sangamamba ba papa ya Sangamamba ba difficulté au bazali kokuta nango awa parce que bazali un peu moins délaissé la vie au bazali ko vivre awa yango wana etindaki na benga bino pour que bo oya. D'accord. Alors tu mets un peu au solo là. Ben tu peux nous dire qui est le fondateur de votre Asbel? Le président fondateur ou votre président de l'Asbel? Voilà. Soki nako kende na mukuse mbala moko Asbel na biso ezali tozali na président d'honneur. Ah, président d'honneur. OK. Oyo abengami na kombo ya monsieur Guigui Kwanza à qui je salue. À part ça, monsieur Guigui Kwanza. Ah non, c'est un monsieur sur qui on se connaît. Déjà, c'est quelqu'un de bon cœur. Guigui Kwanza, il y a Darabatuku, beaucoup tani, il y a Biote, Aideo, Bambote, et pas de Guigui Kwanza. Mais tu me capes au temps de sa caméra parce que ben ici biso moro TV za radio te. Et voilà, na moni pe ba maman baza awa. Ba maman baza awa. Maman. Mbote na maman. Mbote papa. Excusez na koti na entreprise na yo. Tomoni maman ozo teka biloko ni ozo teka awa déjà. Nazo teka bipisi, nazo teka fufu masango, bipisi bika bipisi ara déjà nyonso. Ah d'accord. Mais ozo teka ngona sebo et pourquoi marché zate côté ni nango boko teka bien? Toza na marché te, yango tozo teka kana ba coin, et to teka a. Comment no maman nani? Comme la maman Clarisse. Ah, maman Clarisse, ofanda ka awa na Sangamamba. Na vandika awa na Sangamamba ana chela. Ah, d'accord. C'est bon, maman Clarisse.
ndenge tozomonela boye oko expliquer biso ba problème nini yango vraiment et surpassaka motema na bino epesaka bino kanda makasi et o esala ke bomona ndre gouvernement et tsundola bino ba problème na bino eza nini awa nde toza awa nani problème nani ya courant eza malamu te mai mpe eza te en plus place basaleli biso boye kote kuna batie biso makadame mais place soki batiki yango boye soki kaka mbula moko ya mibale seke mpona se kuna érosion ezali place eki érosion oyo tomona oyo eza kaka mabele babakisi kobakisa sa libulu eza na se nde babakisi mabele nde tomona mabele oyo eza libulu eza na se soki batongeli biso ngo te batiki yango kaka boye basali baterase te seke eza futi seke mawe kozala koto kolele kozala pasi donc awa soki mbula ebeti seke nzolele mpasi mawa mpenza ekozala awa parce que bando viva ndenge nini na libulu wana ndenge ezala tondo koviva kaka bongo mabulu tondoleka na se bozoleka na se bokomi liboso omati okei bakonza mboka bando amona ngo te toyeba ndenge nini papa parce que encore bamona bayokeli biso mawa batie makadame mais baya kosunga mpe koto oyo. D'accord, merci beaucoup maman tozotambola ndeko vini c'est-à-dire awa ezalaki libulu ezalaki libulu ezalaki vraiment libulu moya monene pasi mpo bato baleka koleka kuta ata moto kokita boye ezalaki problème ezalaki il faut aleka mopanzi bato mpona koleka ebandaki koleka te donc apene nde babongiseli bango nzela ya likolo kuna nde bazwi mabele babwaki pour kekunda mwa libulu oyo ezalaki awa yango moni meme bato ya moto bakomi mwa kolekaleka boye mais soki tokititi na se kuna caméra eza wana ekomona kaka caméra eza radio te nous faisons appel à des personnes de bonne foi par exemple neti monsieur Gigi Kwanza monsieur Gigi Kwanza bana ya Sangamamba bazolela. Je crois que Basbel, Bossala, Action, tout ça, vous pouvez faire quelque chose. Roya po sololi na bajeune, tout ça na ba maman, on a besoin de royo kayo descente na yo, na kata Sangamamba yosala bien. Et bien même que Batumusu bazaki ba honorable dans le beta CTO parce que bandeko belé bazo ya ba postulat ki ba yaki ba pesa pe ba promesse ta musu na ba Sangamamba awa pesa ki bana ngalia maketoro lobela bino après bokomi bokomosa ba vina bino mara mususu yango vraiment la père moi bato bazo silika pamba ni bato siliki parce que les gens sont animés de mauvaise foi totambola tomoni ba maman bazolo ba chaque fois to leka et bandeko moni awa mama aloteka makala na ye azoluka mbongo na ye parce que sera lukite arolia ndenge nini et voilà to me camper monsieur Vini s'il vous plaît na solana maman mbote s'il vous plaît maman na envahir champ na mo muke oza bien maman naza bien en tout cas courage na moni oloteka makala na yo et oza pe mo na quartier au Sangamamba naza mo na quartier alors maman Sangamamba problème na bino ezaka nini makasi po tozomona déjà nzela tomoni déjà na misu mais bino moko mbo faire face na makambo problème na bino ezaka nini makasi bon problème na biso ezali lokolo moni nzela oyo eza déjà ya kobeba ti ndenge eza bo soki nde bazosala ka niveau wana soki basali biso terrasse te toza déjà ya kobuka na koto basala ba terrasse ndenge batie prince basala ba terrasse ya mibale tozalaka na problème ya courant soki courant eza te na quartier est-ce que quartier on est malamu bakuluna bakobano déranger biso mikolo nyonso baza makasi tant molili ezali courant nani bakuluna bakotelema bo biloko na bacongélateur ezobeba mai pasi esengeli babongisa batio ya mai batina mwa mai me batio nyonso eza ya kotoboka mai ezobimaka na babalabala me mpo ekota na balupango na batio eza te bon sikoyo awa tozoloba ne bokende kuna makambo malamu ezobonga te sikoyo banani yango ba député bo vota na mandat passé déjà oyo ezokende nga kutu ba député na kontaka ba onte poso ki ba ye bazwika vana ya ke na ye na kontaka te ye moko leta aza soin ya mboka na ye ba milliers mususu to kokate tozokoka te surtout biso na Sangamamba to souffrir pendant okomona biloko tosomi biloko po teka me biloko epoli na congélateur moyo teka vivre fait ezate courant penza courant eloko eza base courant na mai
soki courant ezali mai eza na kimia bobongisili biso mpe baterase tovandi na biso kimia toza na problème na mboka te siko eloko nini ya malongo ezalaka eloko nini ya bien ezalaka bomonaka kete biso mpe na sanga mamba to wana ngo esepeli nga pena biloko ya bien mpe namonaka te mpo biloko wana koma ezanga eza kaka mabe mpo namonaka kaka mabe ndeko mbote ndeko namoni déjà bien dossier, ça veut dire tu travailles aux étudiants? Non, je suis militaire. Militaire. C'est bien, tu es un officier, ça lui bien. Des officiers au fond de la koto. Oui, au fond de la koto. Alors, des officiers. Si biso bi secteur est un peu négligé. C'est quoi le vrai problème il y a secteur nabino sangamamba surtout? Bon, et cause à la négliger nani. Biso que l'érosion koto yo courant ezamwa pas si bio moko fanda koto ba problème ni bo faire face nango koto eloko ya liboso bon to féliciter mokonzi ya mboka ouais namoni déjà kuna secteur déjà nzela donc à part nzela mai pe ezalaki te nzela na mai na courant mais problème eza courant ok no bapoto ndenge eza boye do eza na oka bapoto telema nango bapoto tout au monde et tellement nango courant ezalaka nango te ok zela babongisa tokolo mama zela te mai ezalaki te poto toka mai ezalaki pena loin osomba nde na mbongo loin donc osombi bamemeli ya mais ekomi 3 jours mai ebimi 4 jours ekatani donc eza na mbongo. Alors yoza officier raison principale c'est boluki boye ba raison ya makambo wana eza net nini o bato bazoyebisa bino mais quand peu baloka pe bota la caméra non dossier za de net makambo ko eza bato SNL ne ba se ba c'est mo jambo mauvais de service. OK pour à cause la ayebi que no bato ba vivre ka bien mais bien wana ezomuna na te nesi makambo ko eza makambo photo ke ndolela mokonzi mboka te akangiyo kino intervention ya okoma kuna na société photo la ba policier okumuta policier moko siko bakenda awa pe on na société on ba policier bazate awa ezaka société za moko OK pose société za boma libala na sekuna d'accord donc apa awa ka ipen no kolega veriki ça vaut comme ipen place wana ndo kuta meme nga nasala koto te mais nakozala pe na mwa idée ya keno nakenda kuidaka bato mais na edge nanga ekopesa mabe mpona nini naza na esika nanga natravayaka na Gombi. OK mais soki ekomi keno intervention ka bamisi balimiti no yosalaka awa te ndenge nini okomi ozela bato baintervention banini nyonso tu wana eza neti makala moto na mitia na motu siko pe na musala na biso kotika pe baboma motu na miso no te infraction lisusu no nyonso tu wana koto sécurité ezala nango te courant passe et à chaque fois courant ezate ezobakisa pe insécurité po molili moto mabe pe banyoka banini ekokotela pe bana na ndako non yana biloko bon différence ezali ya sangamamba ya kala ndenge tozalaki ezalaki bien mais ya lelo eza susu bien te balevena babebisi quartier na ndenge nini na ndenge ke par rapport ya kovivre quoi makambo ekomi ebele bakuluna banini oka biso tovere na kuluna te na sangamamba bakuluna ezali te ya makasi balevena baye nango mais bande biso babieza courant manque ya courant nde moto esala ke kuluna insécurité za makasi na mboko bon pour la courant c'est normal courant sangamamba bato na problème ya courant ya makasi koleka mais malheureusement ndeko bomoni câble mais topelaka na câble obino bozomona te ndeko caméra kozwa câble obiso topelaka ta mosusu yango eza okatana tala kuna eza okatana tala misusu na se oyo misusu wana eza batu kaka ekoti mais oyo ya quartier sangamamba pe kiti na se yango oyo kaka dekisinga wana mona dasinga oyo eza okatana oyo yango nde kuro esepelisa sangamamba yango wana ya biso te on est habitué. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Mais le problème est nini en fait, est nini en bakonza mboka fo bataille la biso quartier na biso ezateke omoni ata ba député to pour ça na boye comme ça tous à deux personnes tout le baba ata ba député ne bazoya ceux qui ba ko sala pour na quartier
baya teki bapesa biso ba 3000 5000 tokoboya yango eza pour raison te bayela mbongo tola posa mbongo te bino bona besoin ya solution bota la caméra problème eza te tala bapoto oyo député te mutatsango bayela biso nde singa koresala nini epela ata la place oyo yatandi. Ah, donc tu as mutu moko pe o akosomba câble moko pona ozongisa courant. Ti akokangote. Charge to na quartier oyo eza député nationalité, député provincialité, gouverneur té, eza makambo ya l'état. OK. Parce que biso awa toza déjà donc to ko bimisata 5 députés na quartier oyo. Parce que gouvernement ne mutu faut soutenir biso député té. Tala a l'état a sali musala. Nous sommes contents. Asali musala raboté asali ba misala na ye atie ba pylône na ye pour na courant mais ce que awa to suka ezaki depuis kala te batiango kaka boye c'est que projet courant projet a prépayé maintenant le comité nzela awa biso eleki te terrasse ate apamba basela biso parce que awa terrasse ezate lobi nango ta mbuleke banda ba mama ba osu bandeni na couloir lati boye na mela mai excusez nga pona eza publicité te na mela mai mais cour ezate mai eza malili bazana raison awa na secteur so koti ko déclarer ko te ti bosana makambo wana biso na problème à courant to na problème à érosion aza quartier amené aza limitrophe na ba quartier l'état là ta caméra ko lomona wana delvo mukwa la file là ba delvo ba nini mais il faut comprendre te dans la érosion ça kuna me baza bien comme ka toika ya de biso awa tozaka aboyi ndiye gouvernement afati epesi biso mukongo musala eza limité toza 13 localités mais oyo kaka ndi boulot eza limité tu as limité tu éviter fati so campagne awa biso doit prêt pour na voter mais to zila enda sala na kei. Merci beaucoup. Merci ndeko toi musika na de voter eh papa tala de delvo yangwana toi musika na de voter pourquoi pas biso pe beaucoup malokola bango pona ni toza boye merci nasuka moni nzela fati azosalela biso na sepeli mais ayeba pe quartier za munene akota na baveni ayeba sikoyo ata ya koya te mais atinda nde ba oya yeba to po aza ye moko te bato o balandaki na sima bazali. Merci beaucoup ndeko, c'est très gentil. Petit à petit on comprend déjà que même bandeko boza ebele même ba diaspora o bolanda biso na Congo mokili télévision bandeko musu basilika makasi mais ba comprendre te que to bandeko ebele baza pe na besoin ba aide câble oyo vous pouvez aider et bandeko pe baza na ba souci ya comme ba député boyara na ba message comme tel que beaucoup aider ba secteur tout ça et bandeko ba député botika ba message oh bandeko ba député botika ba message OK boya bosala boy neti câble oh ezo senga fo ba somba ngo mais nani akosala ngo siko ngana pesa message soki gigi kwanza ye kosomba câble bon après to so ba maman ba oloba na bango eza normal hein maman mbote na yo maman mbote papa na ngai kombo nani maman kombo na nga Aimé Sangwa maman Aimé Sangwa maman oteka nini ngana oteka fufu hein mais pourquoi oteka fufu na nzela boy papa paseleki na ba wenze ndenge eza boye biso koto tozala pinza na wenze te bwana wenze te twana wenze te on toteka kaka na ba porte nda quartier munene mais wenze zate OK mais to futaka ticket na biso comme ndenge batu nyoso to ba futaka to futaka ticket na biso tozo senga bango boye biso koto tozali tozana insécurité pe makasi ozomona courant ya pasi msus mai pasi courant ya pasi tam su courant bazongela bino 1h 4h bakati mais to futaka facture ya l'état tala ndenge toza siko boye ministre tozoloba courant tozaka nango soute nzela kudu oyo malgré babandi ko bongisa na likolo kuna maintenant ba silicité faut batela biso ba caniveau koto po soki mbule bandi awa en tout cas toko ganga mama na kufi pe tant l'état ko yeroza déjà trop temps mabota ebele et c'est kufi ozomona toza na passe ba député bazoya ya ndenge na ndenge tozoye baté parce que toko voter bango lobby bakimi na bango biso totikali na souffrance ozomona yango tozo senga kaka
mokonza l'État en tout cas asunga biso koto c'est la biso ba caniveau pe courant ya ba câble ya bien oyo to kozanga courant te po ko futa to futa na biso basunga biso po to yebaka munguna zo ya kuna na ebandeni na koko kima na mulili tamso atana simanda kuna ba koko boma ngai pe insécurité ndeto bimaka ba 4 to kendara libongo ba komi ko kata biso ba macheti baso boto la biso ba mbongo pona nini mulili ezali kaka na bana ya quartier comme baosa kuluna bana quartier comme tu baosa la kuluna insécurité to yebi bango très bien surtout na banzela o ba tinel o mulili loko eleki donc moya ko bima biso ba 4 wana ezo zalate hein en tout cas vraiment l'état de la biso solution na lombango tozo lela surtout loko la ba caniveau ezate soki mbule bandeli biso awa en tout cas mingadi de merci vraiment merci ozomona yateke bolo bakana kolobaka bosala kango te etaka bayoka boloyi pe la tout à TV elo moko sabala ta bosa be directeur sama ya bien oui batu ba sepeli papa jo bota to ya nesengo yate to kaka to mona passe non to la ne to da marisa mo te to da be nesengo boto ya lamu ya ba tindela biso ba soda ya malamu o ezake bakoyeba penza na kotia contrôle pona bakuluna basila awa na sama bata bakangi kuluna bakolakse na TVT bakotika ye surtout soka pisika da 50,000 batiki lobi susu akati mutu lobi kuna asali mutu mabe toza na insécurité parce que toza ba soda te batindela biso ba soda mususu be FARDC ou mura baya koto pona koyeba kotia sécurité biso ba mama toza boso débrouiller te moye bolia na ndaku ezate bana na biso ba otanga na ba matembele na ba fufu toteka en tout cas basunga biso pena na lombangu pardon l'état zawabi donc l'état ka poser à ça da kufina yembango de asunga biso bato sunga biso papa moi je ba bala soto TV mana to ba lisunge mona bana ke oui ma be ba ba déclarer ma beza ki to ba mete ba kana sanmate to za bato to ke to zo mona pas nzala mingadi 75 biloko bezo ma to za mobala te ki 10 millions ma ko lamba loto mafuta jeune ba ko lamba nini to ko kana te de la za mata pona nini de la za mata pona par rapport à nini de la zo koma ka cher eza bientôt bo tambo ba to ta ba moko papa pas mais pas na biso. Est-ce que l'hôpital, la maternité peut y bien côté de maman bobota exact papa tout ça maternité bien te vous appelez na centre de santé moi y bien exact ça on ka ba to débria car net yoke bo ba bika ke malaria na typhoïde ba komelo kiss à part peno hôpital ba koko so pena au CC examen no ba zo soin exact mais mbongo ebele po to ça en kata village village toza village toza na kati ya kini te o toza na village penza po tozo vivre lokola banyama Total Kinshasa mboka na biso ndenge ezokendela. Pour finir, on ne pouvait pas passer cette émission comme ça, cette investigation, sans pourtant tous les colo secteur. Je suis tombé chez un chef coutumier du secteur Sangamamba et voilà, c'est lui. Le papa Likasu, Yendem Taza Mokonzi Koto ya secteur. Avec lui, nous allons prendre un petit 2, 3, 4, 5 minutes. To me camper ko solo là par rapport à secteur na mbote papa Likasu. Mbote papa. Bonne santé papa. Santé malamu, surtout malamu. Te bimeli na base na yo hein. Merci. Merci vraiment. Voilà, on a présenté au moins moké. Makoye bisa bandoko ba otalo na Congo mokili soko za nani réellement. Bon, ngana zali numéro 1 naza notable ya quartier. Naza pe chef de riz na localité ya Papa Jacques da Bumba, localité Kasavubu. Naza pe chef coutumier ndenge ba yebelinga pe na quartier. Ndenge ba yebeli oto eza bongo. Ndenge eza bongo ndenge pe naza ilaka naza coutumier. D'accord. Voilà. Vous êtes chef coutumier famille nini? Famille Kitenge. Famille Kitenge. Ouais. OK, d'accord. Secteur Sangamamba. Où est le secteur na yo? Bofandi na moni bandeko ba to ka ba mai awa na zui moi quelques personnes ba lobby vous avez le problème de l'eau, vous avez le problème de courant, problème de santé parce que nous surtout na secteur na yo les aussi mbaté pona ni. Bon, les comme toza na ngwa toza la problème ya mai. D'accord. Mai courant na ba érosion. Donc problème toza na ngwa ceux qui les aussi mbaté la plupart na ko lo ba boye ba régime ou to leka toza ki abandonné. Fonaza la claire. OK. Tozalaki pena abandonné mingi na ba régime utoleka. Vous parlez de quel régime? Oh, le régime en place bon, to eleki ou le cas déjà. Na koyeko lo ba régime eleki. C'est-à-dire Kabila, régime ya papa Kabila. Tozalaki moi muke abandonné. Malgré tout abandonné ko sala nzela, mais nzela ici la quitté. OK.
pe tomonaki mai ezalaki pasi mingi pasi même lelo mai eza pasi mais naye komona mwa mokeke na mandat ya président Fachi faut nazala clair naye komona na mandat ya président Fachi mwa moke pourcentage ya mai ediminé tokomi siko kozwa mai mwa moke maintenant na s'améliorer en penalty sur 100% koza combien sur 100% na kopesa ye lokola to ba 40%. OK. Po tu pena presque mai ezalaki te. D'accord. Tozwa mai banda wa tipen. Okeluka mai tipen kola mka 0 mais lelo komi mwa moke komona bato bayepa nanga malgré toujours mana butu. Tozwa mai mwa moke na libulo na sala oyo bandeko ba préférer kozwa mai mwa moke. Alors yango monike tozaki pena abandonner mais to bani ko s'améliorer mwa moke. Il faut tozala clair toloba likambo ya ko bata mate ya ko sanité nga za pe continuer. Raison ya ko zana mai te na secteur na bino ezangi. Tozaki na problème ni liboso na zaki raison ba pesa ki biso. O toyokaki na bato baza habilité ya makambo ya mai. Babaki na biso ke na kitsuka kuna ba moteur ebeba. Raison ba na pesa biso. Ba moteur eza ya ko beba mo etozwa mai susu ezate. Ya mibale tozwa ki érosion moko zaki ya munene na veniki chassa. Érosion na pesa ki pe perturbiso mai. Tozala perturber na mai. Nde tango na kala ezaka na ngobien. Na kala mai ezalaki bien. Wana tobeta ba nini? Wana banda Mobutu, basera Mobutu. Ah d'accord. Union européenne tiaki bachwa. Mai ezalaki bien. D'après Mobutu lo amalonge salimi. Mai ebebaki. Mobutu akei mai pene baby. Mais ba pesi raison que ba moteur e baby. Totali ba moteur ba moteur e baby ti to mona pe nzele katani. To kopa pe na difficulté ya mai makasi. Tozo longwa ndeko nanga ti ipen pona kolwa mai pe tozo la kuna. To silis bolongwe boke ipen kuluka mai bolali. To lali kuna na ba bidon, to lali kuna ba bidon poto zela mai ko ma père moko tardif. C'est sérieux. Il y a des fois pe bozu yango te bozongo suna ba bidon vide. Ti to yoko mona ke président Kabila a eu pouvoir. Elle a eu pouvoir to mona ke papa Thomas Luaka. Ayoko bananzela mais malgré tout nzela ngo asala ngo manœuvre. Asala nzela manœuvre. Nzela zo silate. Ba raison na bango ba pesa ka politiquement ote moyen financier ote wana makamwa to kota na kati yakite mais biso to tala ndeko to mona sur le terrain nzele sila kite asali terrasse wana to ko mona mai kaka difficulté to mona ba chinois ba koti na terrain ba chinois ba yeba no cha bacho ba si ko cha bacho mais mai ezo ya kaka te mais nzamba la kate to ko mona papa Tshisekedi a eu pouvoir en tout cas ndeko na ngai biso to loba vérité pour musana biso ba coutumier faut to loba vérité normalement to ko constater to za pena ko pese pouvoir te ko baxer le côté après ça nga pe le côté na pe na loba ayebi nga ipete mais na loba oyo ya bosembo na mandat na ye malgré tout 4 ans na monique mai quand même na biso ba oto zanga ki yango to ina ba cho to moni yango mwa muke e bandi ko ya mwa muke na se ba ndeko bo moni ba oto kawa ba komi ko ya mi pa na ngai mais boso ba ndeko za awa te ba okene ipeni to yo sala ndeni pozwa mai awa po ba ngai cho eleka na balabala osomba ngo yo moko te na somba cho wana te cho eleka na babara rizom ta cha yango siko tango mai ba papa Tshisekedi sali eloko nini mai wa nini to yoki ba bendi yango na zone na nini na Kanchach. OK to yoki ba sali site moko ya mai kuna ndenge ba mati mo pression e yoko sali biso ba to yoki na ba cho ya kala mai sali nini e bimi mo moke. OK sikoyo bandeko baki na se musika babandi siko pusa na pembeni ya biso ko ma pembeni babandi ko azwa mai mais mai yango pe malgré tout tala ndenge zo bim so ko ko filma ngomona zo bima muke bandeko bayaka na libulu awa bayaka kozwaka na libulu na sala libulu po secours so na buto lali et tonne na tonga na otekela bango bidon 200 francs basombaka yango 200 francs na bidon moko basombaka mai wana 200 francs donc pour na mai en tout cas na sengi na président à s'améliorer encore to moni mais abakisa pe bandeko baza na se fo mai ekoma parce que na condition mboko lobi peuple il faut mais la mai na ye l'eau c'est la vie l'eau c'est la vie faut peuple à consommer mai mais la mai ndé na tamboli bo na uti likolo tinde na besoin poste ya na mais la mai ya malili mais na malili mona nité na meli mai ya normal tout ça problème té parce que courir zaté alors bandeko baza na exigence à même malili c'est déjà quelque chose au bandeko même bana ba diaspora ba oli la makasi ondeni ba to vivre na modèle au continue dans papa donc côté mai na lasi na talisi mokonza mboka d'accord aza présent na biso côté santé de bo fana côté santé ndeko na ngai kutu ndeko na ngai côté santé en tout cas
en tout cas toucher point moko ya bien na belela na bakonzi boyela ngata ba brancard ya pamba ba brancard za combien na ville ba teka ngo ta musoko mona moins de $50 boyela ngai papa makasu naza ntana ba brancard wana bandeko bazomema mutu akufi na setu zomema na kiti awa na tozomema mutu na kiti nazolo bango polele na kokokosa likambo te bamama baza soki témoin mutu akufi na se bozwi kiti botie mutu po mutu ekomaka te moto epamba ekotaka te botie mutu na kiti bobanomema ye ntango mosusu bolingi ye na etoko boyebi so mutu akufi boyebi kaka bino boyebi so mutu akufi akoki kosumbala bilamba ndenge mosu akufi akoki mpe kosuba akoki mpe kobebe to akoki kobimisa oyo ya mabe ezalaki na kati na ye basoyi me bato bazosimba mutu wana na maboko balingi ye na etoko bamemi ye presque à 500 mètres à 600 mètres to à 1 kilomètre mpo bakende trouver mutuka bahôpital eza soki etala bambetu mosusu eza kuna na kati ndeko na ngai en tout cas kongo na biso tolingi yango te so tolingaki kongo na biso babiloko wana ekozala te tolinga mboka na biso na osenga na bakonzi oyo baza liboso badepute bahonorable banani boya na karte sangama botala sangama mapena ndenge eza na pasi donc côté soins médicaux ndeko 0 nga mona lobi yako j'assume ce que je dis à 0 soit de santé na sangama eza malamu te bato zokufa biso na bandaku bato zobota na bandaku donc ozomona ke bacentre eza wa donc mutu moko munganga moko peut-être na mawa ya quartier asunga quartier aluki mwa ndaku moko boya moke asali centre na ye ntango osala centre na ye azangi ni pince ni nini donc azangi mpena bamaterio eza keno approprié asoigner malade odebrie mutu azosoigner malade mutu azoki azosoigner ye aza na gan te aza na eloko te ni tonga donc bato ozokufa biso awa mpona nini mpona soin approprié eza te Sangmamba ezali quartier oyo eza na kati ya commune ya Ngaliema et puis commune ya Ngaliema ezali commune eza présidentielle o Mobutu avandaki il faut la commune moko exemplaire tala liboso na ngawa tala libulu ya munene to ninga liboso tala libulu tala fulu donc l'état pena to sengi na l'état asale fort asunga biso d'accord pe papa bourgmestre eza musala na yo mingi o eza pena musala na bourgmestre na Sangmamba makomo nene na yebi ekombote Antoine nayebi ekombote nayebi ekombote parce que banda ngai banda na bandi awa na Sangmamba nani babenga ta na téléphone te ke bourgmestre azwa place boyekende omonaka ete namoni nanu te na Sangmamba fo nazala clair c'est compliqué nani namoni te ke ata pele mo bayebisa te bourgmestre azoya na quartier ntel président ya quartier nani namoni te nayokaka kena ne bacommune mosusu bapado akena baquartier mosusu nayokaka nanga mais awa na Sangmamba nazwa pele keno papa makasu yo notable yakawa chef coutumier yaka nano wa bourgmestre azo yawa na Sangmamba place Antoine namoni te fo nazala clair à part mama oyo auta kokufa mama oyo auta oza balongolaki wana mama wa mwasi wana bourgmestre mwasi wana namona yebu mais oyo siko oyo batie sikoyo il faut nazala clair na namona te nga naza ku chef de riz nasengaka ke basunga biso mpona tala bamaterio baburu tosala mosala donc Sangmamba ndeko na nga eza na pasi tozoloba mpona kosunga mboka tozoloba teke mpona kodétruire mboka po biso baoso totelemi te tolobela mboka te bamosusu bakoloba te bakobanga d'accord soki wenze eza te na ndenge bofanda bana batanga ndeni kotanga baklasse tozala baekole kaka oyo eza mpena baekole mwa moke approprié mwa moke ezali Don Bosco awa ezali Don Bosco eza ya l'état mpe ezala privé kuna tozala na école Martyr de Luganda eza mpe l'état eza ya l'état Martyr de Luganda mais école yango ndeko na ngai ya Martyr soki okei okuta batole nyonso toboka il fallait okuta soki ngongo ezalaki na ngai mabino ntina ekole tosenga préfet bokota bovérifie école babana kati ya malamu te problème eza te nakoma mabino tokuta na dogna nani na prona nani na école tosengi ye bokomona bokovérifie na kati ya école batole mosusu ekatani donc ozomona ke esika bana bazwa éducation eza malamu te donc l'état il faut asala mosala na ye l'état faut asala mosala na ye donc yokaka l'état atindaka bambongo nde toyokaka ke ministre nini ya enseignement apesaka bafrais de fonctionnement mais est ce que bafrais de fonctionnement est ce tozosala misala na baekole to esala te est ce eza moke to eza ebele atala bango batala soki eza moke abakisela bango soki apesaka misala esalamaka te mais akanga bato wana topesaka bino mbo metole epasuka ndenge nini soki amoni ke apesaka eza moke bango bakobongisa batole te abakisela bango mbongo mpo basala misala donc toza na posa quartier na biso ezala bien évoluer d'accord merci beaucoup je pense que bandeko bayoki na pesi pe mbote na bandeko baza quand même ba personne de bonne foi au bako aider biso pe et nous avons besoin
de logistique. Bateau dans la bonne foi. Par exemple, Gigi Kwanza, la PSI au grand frère Mbote Kotozale, Gigi Kwanza, la PSI Sam Cook le nécessaire à Londres. Mbote Nayo, bateau Basala Rapeto bouger, Pablo Kin 001 pour Cédric Iteka. $100,000, c'est quoi? Pablo Kin, grand déclarant, les beaux Kanda, bateau ya bonne foi. Hein? Gigi Kwanza, mon vieux, na beta sete na yo, Gigi Kwanza, bonne foi aux aranango, humanisme aux aranango pour na batu. Et voilà. Continuez, tout le peu au tambola na biso. Tout le monde a école wanat. Tout le monde école, tout le monde a dispensaire. On a parce que tout le monde a tout le monde a cantané, tout le monde a makam. Yango na on a dit maman ne va to kabamai et bazo zwango déjà pas menacé. To linga to la kisa a on est en to linga to te kaka ba côté positif. Pomboka to dans la posa ya évolution, ya secteur na biso sangama ba o ezali parmi ba secteur ya minene ya ngaliema. Ya monga fula pe ngaliema surtout. Donc voilà. Tout moi liloba moro. Bon, liloba ka ezaboy. Na linga ko lancer message na ba député pénaté. Ko lancer message na président Assemblée nationale té. Pour image ezokene pena mbala moko pas président de la République. Ouais. Donc président Pétain nga va na salon na ye atali pena lelo papa Makasu. Papa Makasu apesi atali si alobi makambo eza ba difficulté na quartier. Pour son ami député zelana nsongi na bimi. Soki na lebi na président assemblée zelana nsongi na bimi président azali nzambe na biso ase. Ya ko pesa instruction boke na sangamba bosala bo. Ouais. Donc papa Fachi to moni maye ko mwa muke na manda na yo. Na betilo maboko na sepeli. Mwa muke mena sengi na bandeko bazana se tinda équipe ekita na se atana batuna yo atana ba député yo mono pesi confiance. Tona parti na yo mo pesi confiance. Bakita na se bazong se batila bandeko mai ezala. Insécurité pe na sama meza makasi. Kuluna ezali. Tozaka na commandant moko commandant makasi commandant JP. Neto zalaka boso commandant JP longo na sangama mantuka biso auto kufu. Eza nango propagande eza nango jale lote mais malamu wa mutu tozolo bamu. Photo ndima yango. Donc bon renforcer bango ba moyens financiers to moyens matériaux pour na basala pe musala malamu. Mais tozokende to kuta na chef de localité za supérieur na ngai akochape mo makambo koloba yo moko bokoyoka ndenge ako expliquer bino. Alors, très chers abonnés de Congo Mokili Télévision, tozo continuer pour en finir. Bon on a pe ba école ndenge za ana sangamamba parce que enseignement eza eloko moko très important. La jeunesse, l'avenir de demain. So ba na ba otanga te lobi ba ne ba koma ba fachi betan lobi ba nani ba koma lo roi biso to lo barateur ko faire découvrir bino makambo bon na Congo Mokili Télévision bon. Donc voilà, si c'est négliger les enseignements, tant pis. Ma bezali makas. Si c'est négliger la santé de personnes, to bandomo na ka ba nombre de morts, ba obela ba typhoïde. J'espère que malade va zora mingi za typhoïde na malaria parce que tout le monde a biso surtout des salara problème té. Toujours continuer kaka. Total Kinshasa mboka na biso ndenge zo okendela. Siko nzela oyo ezani na mwesalabo. Nzela oyo ba chinois ba otonga terrasse. Tant ba siko tonga terrasse ne sika ba tonga biso terrasse mususu. Batama micro. Mais sika ba tonga terrasse ba tonga biso mo terrasse po zagi nini nzela ba kotela ba sala terrasse wana mai. OK. Siko ba kotela kindao. Tant bo sisi na logique, il faut ça sous mo terrasse moko bopo etika obuka biso te. Ba ngo ba tieka mabele mabele. Mbe siko tant mai ya mbule ba ndiko landika ka nzela ba kotela yango ebuka ni biso. Awa zagi mituko zoleka nango. Mais ebuka biso pona nini po bateki nzela mo mabele mituko za oleka bo mituko za leki awa tie kiti eketu na se. OK. Mais siko ba chinois to ba koti ba sali terrasse o mai ipen eleka ka boye ore ba sala moi petit terrasse moko ya muke po mai kitaka ba tie combien de temps et ça ba ta 3 ans de combien 4 ans to ke ba 4 ou 3 ans bosco tio o ezani tio eza mai eza mai tio ba chaka ngo Union européenne. OK. Nda chaka tio ya mai o tato zwaka mo domo ko boye basera ba nini convention mobuta signaka na ba Union européenne cha mai ne ba chaki mai ba tio mina mito mai za na kati yao Daza ba tio ndezo zanga po mai koma na seka. Donc ba tio yo zanga donc tozo senga na bakonzi. To réside zo to ba konto ministre ya énergie. OK. Bande ko so bazana se o mai zate. Ba ya gawo. Tala musu bango ba toni papa kuna. Soki papa sali le ko nate mai ba ko toka te.
soki mpe ngai nasali awa te en tout cas baza pénalisé eza eloko ya moke koya kotala nini bokoki kosala mpo bandeko wana se bazwa mai ngai soki nazalaki mutu mabe nakoboya bazwa mai mpo nini soki bazwi mai ngai nakoteka soki bazwi mai ngai nakoteka su mai te mais lokola nazali coutumier naza na intérêt général malamu mai ekata na ngai nakoteka bandeko basala nini bazwa mai base retrouver donc mon souci c'est ça. D'accord. Mais namoni chef à localité yeyo mbote papa to meka kotambola momuke tia na meka ko deyo. D'accord. Voilà. Chef à localité to meka mpe kotambola toi na localité na yo chef. D'accord. Dans la localité na yo et comment na makambo localité na zo faire face nango mais charge ngo ndimi ngo ndeni ngo na ba problème nyeso to bon nandi mango te comment omoni ninka balobaka bébé akoko kima libele ya mama nete ata ezama kwanza c'est-à-dire libele ya makwanza bébé ne amela kango kaka. C'est vrai que toko ki mape koto te. Mais à côté biso to vandi na bande que belé. To a une multitude de problèmes. To cria mingi. Bien qu'il y a la volonté, bien que tu allez ko yoka ba brouille muke na distance muke kuna ke bazali ko salanzela. Mais quand même ba besoin ezali kaka toujours. Comme quoi, à part d'abord dans le maï, parce qu'il y a de multitudes, non? Autant à maï, autant à courant. Nanzela. Banzela, vous voyez bien, Maboulou. Ah ouais, mais tout est là, les cas d'érosion. Bon, au commun, on a fait, quoi ça? Poteau, poser, mais ici, ça demande beaucoup de problèmes. Pourquoi? Il faut d'abord rembler ma belle awa mituka eleka et en plus ba kamata sikoyo batie la biso ba pota mwinda ndenge ajona nga utuko loba mayo ezali sous problème pour na bandeko da kuna secteur akuna ma ezate soki otali obwaki koto d'ailleurs tokende kuna to évoluer vous verrez bien que to ana ba problème moko ya grave. Pourquoi ceux qui les le cambo et quoi n'étaient pas malades, tant n'est hôpital qu'atorango dispensaire, wana kaka. To comment nango quelque part. Dispensaire eza a pembe. Kaka wana dispensaire. Eza ba dispensaire ngo se belé. Bon bon, tout le baka eza nango belé mais ce ne sont pas de qualité. Pardon. Simba no père, ce n'est pas de qualité, mais quantité. Eza est belé. Mais quantité c'est belé. Quantité mais qualité des alités. OK. Et raison laquelle toko senga na utoko yebisa yo tout à l'heure que nous avons de multitudes de problèmes. Mais il y a le bosso et le bosso to linga banzela. Tala yongo obwaka misuna. Oko mona problème ndenge ba comme ko se prendre en charge. Hein? D'une façon archaïquement rien que pour besoin comme moi lumière mais pas lumière ango et que pelisana ango pena biloko ebelete c'est seulement en poule ça veut dire alors kakabo simba courant yemoko kakabo pour se prendre en charge abi que courir zongi na minute net sur labo depuis là qui courir ko zonga mais courant na ba ce côté mususu ko voilà donc et ba tu vas se prendre en charge donc moi penati à commentaire sur ça bino moko bomon ba moi popo ezate ezali pété malgré que chef à localité on a OK pour connaître les secrets des fantômes il faut vivre avec un fantôme. D'accord. Mutu zali ko vanda na ba fantôme mutayebi sekele ezali ngai biso to vandi awo c'est ça non donc réalité auto ali ko vivre boy nzela omoni awo awa nde bakar ezali koleka awa nde dépôt ya ba chinois o ba salaki basaki awa ezali parcelle nanga na pesa ka OK na pesa ka peut-être au mona wana awa nde nyonso bangenio ezalaka OK o to la parcelle na yo moko o yangai po ete to ko salisa
musalo kuna na se. Mais au moment où je vous parle, donc ceux qui te salent attention te. Misala nyonso bako sala na likolo kuna. Dans 2 ou 3 ans, beaucoup mona eloko moko o sala mate puisque o eza biscuit. Na ko benga ngo biscuit, boko mona mabanga. Biscuit puisque nani mobim et atane bende moko te. Une fois libanga moko elongwe terminé. Oh ndezana tali bende mo ezali. Atali bende moko ezali te tuna mutu nyonso. Okomona na son atali bende moko ezali te. Atali bende moko ezali te. Kuna na se ezokatana. Ezokatana. Alors il faut tout ça d'une façon que au moins to zoa bato bazali ko sala na banzela kuna bakita na se olususu. Mituka pe ko leka nango ezali ko leka nango. Faut tous nanane elle dit que moto a problème bazwa tantôt bati nanane bango pe malgré leur volonté comme moi dispensaire mais bazara pe limité d'autre part moi pe na ba continuer yango yali dispensaire ils allaient ko secourir biso souvent mais il faut la situation tozali. Mais akoboyati to kitana dispensaire mais kana ko kita malembe eta tozo kita malembe réalité yango veni to kita malembe oh là là mon Dieu voilà donc na volonté nena ya bango heureusement pe bazala heureusement bazala puisque batu mingi bazokende kokufa na nzela da sanga mamba dispensaire nango en tout cas que le pharmacie na bango to yango to lobaka cameraman koma kuna nzambe atindila ya biso ye monganga yeyo bali ko pesa ko sala sacrifice monene et parfois pour rien gagner mais na souci ya ko sauver ba âme vaut mieux 1 que 0. Nde yango ozali komona biloko abo. Non ba problème to ana ngo pena ebele. To pousse un peu mais bomoko. Yone tu es responsable du dispensaire. Non, pas titulaire. Responsable en tant que service. Ah d'accord. Et titulaire dans ngozana, mkolo na ngozana. Papi. Docteur Papi. Ah d'accord. Et est-ce que vous voyez biso ndenge nini yango bo travailler tout le monde vous besoin pharmacie na bino et puis moi quelques beto ba difficulté les années vraiment pour la santé à secteur au pour vraiment beaucoup na ba conditions ils senga bino ni vu que nous moni par rapport à quartier tozali milieu tozali za milieu mosusu qui ne va désert ko quoi un milieu mo tellement très bas ba konsupi et soin pe vous appelle toujours ka ba nous avons oti ce moment où ils ont que centre de santé ou bien on est dans poste de santé mais dans le secteur ezaboy beaucoup qui ils ont la possibilité de kozwa centre très approprié par rapport aux gens. Ils ont ça départ ceux qui ont qui makoki ezali. Binonde makoki ezali. Makoki ezali c'est mon qui. Donc mutu moko koya na épée avec l'aide motema malamu na épée asali loko ndingo. Asali loko ni ana azi ba travailler a chewana. To akokaka oya bino kaka. Ata oya biso. Mais aba aider bino po bo ko aider to kondima to ndimpe ale to ndio sana makambo ezeki ya bimpe. Ok, mais pour nous, centre santé à Malongé, ça pour la négligence au gouvernement, toute la population au Bazaka Bangmoko. Bon là, je ne sais pas. On a cause de moi, on s'en a tangué les fonds de l'eau Malongé Zala. Ce que vous voyez qui nous n'a pas tiré le logo Malonga au boy atteint. Population peut au boy à péter. Na maman, au deux ans, moi, vous êtes né, moi, na boy, na zawana. Ce que moi, na zana, vous savez, faut bâtir ma kélana, n'a qui sana sana, ce que vous avez grébé salati. À Kenewapi. Ozomoni waswa kaka wati afuna zama no biloko no malamu so ke na biloko mo ya bien te so mo na fe guerre ndenge nini ozomona akobika te yo senga mwana swa akufa ceux qui bâtiment bako tonga ba bâtiment bako ndenge alobi kaka
aider bango. Franchement, na volonté au bazar nango ba ça la plus. Là ba to ba bonne foi ba asbel les ali. Mais ba kusuka côté bazo ça la tête. Bazo ça la tête. Na uta ko yebisa yo sans bango. Na la déjà, na obele la déjà bato. Sans bango wa pasi. Orienté biso. Parfois ba ko ça le loko moko ezangi kutu ata 1 cas ya kuteka. Ata 1 cas ya kopesa mais bakopesa oyoka tokofuta ekoma kaka na banyongo. Mon Dieu, mon Dieu. Banyongo. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc vraiment ceux qui bazui aide moko boye okomona bakosalela biso mosala moko ezali pena même Seigneur a bénir donateur wana. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vu que banani bazali Patoa makasi pe ya mayele bazalaka komona oni ezali ate il y a des docteurs bayaka pour une intervention et tout comme ça sont dépourvus de moyens. Problème T. Les diasporas vous êtes là. Bande la bonne foi basbel les ali. Gigi Kwanza na obele la yo Gigi Kwanza parce que je sais comment tu es capable de ça ba makambo koya en aide pour na bande donc tout qui est vraiment une école bon monde ya centre de santé so ba memi biso et pas chef parce que centre de santé za oye ba na pimo makasi. Oui papa Gigi en tout cas papa Gigi Kwanza franchement il a les cris de larmes. Ce qui au sala le Seigneur va vous bénir. Bon ngai nana ba moyete bien que nali mokonzi to encadrer batu mais batu pe bana ba problème na bango et ali ko nécessiter normalement intervention awa moko ya ba problème moni oyo ba problème ya nzela tolobila kirango ezali te ke tozwa kaka ya batia makadam non ne fils que tracteur eye kaka fongoli kaka wa biso moko to yeba ndenge to bandoleke se mobiliser ba fongoli wana et puis kamwana ni passage salamiao nde to ko sepelana au papa vraiment tiango na motema na yo. Merci. Pen dans le sam na biso ke okende liboso. Merci beaucoup. Merci tozo continuer. Voilà to kende to mona pe école que bandenge ni nango makambo etambola tout de suite. Kongo mokele tozo continuer. Ciao. Total Kinshasa mboka na biso ndenge zo okendela. OK, siko to komi na école epé bolo bo salisani. Epé bobo lisalisani. Bosalisani vraiment papa yo ayaka tango koti awa l'école peneza aki mingi penate à part école ya basondi ye amoni carence wana pe souci ana ale non nacha étude il faut nacha ka moi iloko moko boye pour toi encadrer bana et justement lelo yo soko tali yango c'est vrai ya komona na misu boye au monango pamba mais est formé bateau bazalique pour le moment ba licencié banini bazali na ba cadre dans la société na cadre babima. OK, mais ce qui est dommage tala ba problème to ali ko zwango po ezali ba privé les ala qui privé mais pour le moment agréé mais OK, oui pour le moment donc et aller agréé. Mais ce que tu as dit na kati to kota non na kati total nano to bandana et pas ya kuna na bureau et pas ya responsable za awa. Oui. Alors ce que tu as dit bana bazali ko former awa franchement vous allez ko yoka que formation ezali awa. OK. Formation ezali mais eloko biso to ko luka ezala pena qualité hein. Ouais, ezala na qualité moko kitoko. Qualité moko kitoko bana bazala pe bien. Je crois eza bureau. Bureau oui, bureau. Yali bureau et ozali komona ngo. Mais papa Lomboto a ça là par tout le moyen d'une façon que bana ba se retrouver. Alors yango ozali komona esiko nyonso ezali oyo
et ali ba photo ce qui historique historique oui du pays, histoire vous voyez Elio Songwamba Mosé Kabila ba Cyril Adoula ba Mfumukimbangu le tout comme ça et ba tipo au mon abiloko yo ezali formation et la linde awa mais malheureusement biloko nde ezali kosala biso pasi esika pena bana bakoki kozala à l'aise ezali te ezali kokufa. Mon Dieu ezali kokufa yango ekolo pena tokosenga na bato oyo pena ya bonne volonté non batiela biso maboko je vais lancer le message déjà batiela biso pena je vais lancer le message à monsieur l'ambassadeur de la jeunesse Adoyoué monsieur l'ambassadeur de la jeunesse c'est une photo mon école oyo photo mon école oyo voilà Adoyoué ambassadeur de la jeunesse nous surtout engagement na yo. Oui, mais c'est l'ambassadeur nyonso il y a les problèmes na yo. Voyons ben il y a des fissures là. Hein. Il y a même des fissures. Si il n'y a même pas de banc. Vous voyez? Venez en aide d'école c'est pas du tout normal. Alors au romona mo souci na ngai autant que mon konji à localité na ngai. Na ligne était bana bazala l'aise bazala l'aise ke bakende ke musika pe bazanga kotanga ya bien te monsieur Gigi Kwanza vraiment votre bonne foi nde ko sala biso sourire kotoyo pe tokozala malamu et pe bolo bosalisani donc Lomboto non donc esengeli peut-être tout ça tout ça la moi contour voilà mais tout ça moi escalier moko boye bien ban ba kuti alors yangwana na simba yo non ça va ça va je suis un athlète bon ngane na lemba fort oh non olimba te yango ya okotala maneke o ayebika ko défiler d'accord omoni tout ça vraiment belève batanga po babanda un peu kutayawa po ba meka ko bongisa moke il y a des fentes là-bas donc il faut basala alors tous à la prudence ceux qui mbula to mopepe makasi ye to bimisa belève bazonga na bandako ou même ceux qui problème ezali makasi pena mingi te mopepe pamba batie bango kuna ba improviser eloko mususu po bazwa ensemble. Merci en tout cas. Hey, aux portes. Bana barozoka tétanos tout ça là bana bazali kotanga ekisa oli komona biloko mingi sala même des tôles là raison laquelle on mbule betia il faut bana babima normalement ba otanga ndeni l'école ngainde na yebisa bango non je ne vais pas voir de problème une fois bomoni ke nani ezalite ale boko kozwaka na nani bobimaka pona toujours ba problème mingi te même ba pavement il fallait ezala o ezalaka wa ekufa devoir à domicile français grand-mère mettez les noms au féminin un voisin une voisine un congolais une congolaise tout vraiment bapesaka formation mais hélas biloko nini yango tokokolobela lisusu voilà. Je ne sais pas s'il y a un mot.
On peut finir déjà. On peut finir déjà. Yaka non. Chef Yaka, tozana responsable moko ya école Bobo Lisalisi. Bolo Lisalisi. Ndeko, mbote na yo professeur. Mbote papa journaliste. Naza Sirécole. Sirécole. Ça veut dire quoi Sirécole? Naza c'est qui représenté après directeur Zangai. Ah d'accord. OK. Bolo Lisalisi, ça veut dire quoi? Élection. Bolo bofeta promoteur pesa comme moi si na bofeta na lomboto on pesi bolo bosalisa. Promoteur lomboto. Lomboto moi si bofeta. OK. D'accord. Pour une école comme bon. Papa tu as un problème makasi problème ya makasi. École est formée ba licencié, ba gradué, abimisi ba ingénieur, abimisi on surtout abimisi bango mais c'est que ma tona problème makasi problème ya bosono nzela ki ya mabe mukonza boka abongosi so nzela tokina problème mai mukonza boka sasi so mai côté na quartier mais les problèmes za toka ka problème za ka école na biso nzela c'est école est-ce que nzela mutebe bisi école ndengwa te nzela te parce que école les privées école les privées les problèmes za la qui il fallait beau pesa un peu plus de conditions bon au chef le problème za ni les problèmes za promoteur à chaque école mais façon de ma parents na biso na quartier na biso ba possibilité mais à quitter. OK. On sait quitter on promoteur habiter na école comme bon ba foot on na sema ka 5 000 francs congolais. Ba foot à 5 000 francs promoteur par mois. Ça qui 5 000 francs par mois. Promoteur a télé qu'on a pour aider population. Population na. Normalement beaucoup ça a combien des élèves? Tous on a plus de 150 élèves. Plus de 150. Vini 150 fois 5 000. Ça fait combien? Et tous ne vont pas payer. Oui. C'est là. 150 fois 5 000. Une affaire de 750 000 francs. Bana batangi un mois. Ofélé. Alors les personnes de bonne foi peuvent le faire. Et logistique, école, et bâtiment, tout ça. 750 000 francs, c'est combien de dollars? 250 000 francs, c'est combien? Dans les 300 dollars au moins. Toi, tu as 300 dollars. Même on a pété. Donc, voilà, on continue. Difficulté sur la chef, difficulté sur la part ça, tout ça n'a pas ça, bon, c'est la bisopé. Donc ça c'est école na biso toilette bana ba kota toilette ya ngwana bana ba kota na pas si vraiment difficulté ba tol to na difficulté ba ban ba ban to na problème ba toilette ya pavement bleu to na poso na ngwana école zo former bana vraiment et former bana pe bimi se ba te belé vraiment toilette ya ngwana chef toilette ya ngwana yango nde bana bakenda ngwana bana bakenda kana nous comme un promoteur ya yemoko ya tete ya kolueti ya promoteur ya yemoko d'ailleurs papa na ye promoteur nde papa na ngai OK papa na ye asala mutualité moko D'accord, problème est été, le message est passé. Merci, le message est passé. Courage. Merci vraiment. Dengue to l'équipe j'ose croire que mambo malamu za nsima. Merci vraiment trop c'est ma casse vraiment ce qui peut c'est ma casse vraiment. Trop c'est ma casse ma pambola mino pe pambola pe nzaba okende pe na apesa vraiment surtout absolument surtout vraiment beaucoup. Merci. Ko ça elo comme malamu par na biso ma trop za la reconnaissant na yango vraiment. Merci beaucoup. Merci Chief. Merci. Alors, chef aussi sanayo Mbiaka aussi sanabino vraiment na sepeli mingi ya komona bino vraiment nzamba pambola bino na ebite nini na koloba lisusu bino bali bato lokola bomemaka ba cri ya détresse ya ba douleur biso to vivre nango ba problème to anango nzela amai yomo komoni. Mais côté insécurité surtout, bauta musika, baba na basanga mbate. Non, bauta quelque part. Puisque au monde batumsu bazoya bauti selembao, bauti kanluka, bauti malueka, bazali ko ya ko trouver le col refuge. Mais Dieu merci, toi na
bato na biso bali kolongola na côté insécurité kutu ça va tu ali kosala kamwanano mais eloko nde problème courant nzela mai santé donc ceux qui bosalisi biso yango en tout cas bato ya bonne volonté na remercier bino déjà d'avance bosala nyonso nzambe akopambola bino. Merci beaucoup. Bon, en tout cas na sepeli mingi ndenge bokitini mabele na biso na sepeli mingi po bantu bayaka wa ayeka batami na mwa coin asimizala tourner mais bino pena to tambol na bino bana to bandaki et puis to lobi na monoko pe bino bo vivre réalité pe bo zwina ba image izali kambote ke o to vandaka na coin to lobi bokangi ba machine bozongi te balobi qui vivra verra donc bo tamboli pena bo moni bo tali esikani pa makaso alobaki esikani chef de kata alobaki bo yoki pena bandeko wana en tout cas nanu salamate na bandeko ba yoko visiter biso en tout cas to moni pena to yoko na biso ba commune zo bo sala kango mais le moni no en live fara meso na meso mbombo na mbombo. Merci na sepel mingi en tout cas bo comme ça message au mingi pas président de la République. OK. Pour ba député en tout cas nga pena bami de souffrance. Vous êtes les amis de Sangamamba. Bon comme ça message pas mokonza mboka yatala na ba collaborateur na ye atinda bango immédiatement na Sangamamba batala ba conditions de vivre et kozala malamu mingi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles internautes et téléspectateurs, l'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous nous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau.
Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la Jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.